Ahmed Bakayoko, le 18 février 2021, azalaki évacué na kati evaki. Bon, batindaki ye na France, pote akende kozwa traitement pambate azalaki na bokono. Mendenge tozali koloba boye, atiki biso na mboka ya Allemagne. Pambate na kati ya France, tango azwaki traitement, esengelaki asala transfert na Allemagne pour na situation oyaye. Malheureusement, akomi na kati ya France, pe auti kotika biso. Nakanisa, boza komona ba photo na ye partout, na bala mama, pe na ba page Facebook ebele. Même na ba télévision, ya mindele, pe ya batu mwindu, bako lobela ye. Azali inane na grade, donc asali 9 mois, na grade ya premier ministre, bon, vous comprenez le qu'on a prononcé, asali ina 9 mois, mais malheureusement, a Tikibiso, ndenge kaka, mutu oyo, ye a remplaçaki na poste wana, Boubacar, ndenge a tikaki biso. Ahmed Bakayoko na kanisa bomona kepe na ba image ya wenge muzika azako bina ndobolo na ndenge ya kosakana te. Ahmed Bakayoko akufi na 55 ans. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote bana mike naba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa boyebi pe bomoni yango malamu. Ahmed Bakayoko, premier ministre ya Côte d'Ivoire a Tikibiso. Menakati ya gouvernement na bango, ya Sani Ouattara comme président na bango. En tout cas, basali pe makambo mususu ya kitoko oyo ememi Côte d'Ivoire mwa likolo makasi lisusu na ndenge deja ezalaka. Na kanisa boyebi malamu, Ahmed Bakayoko azala deja ministre, azala deja n'armée, azala presque partout. Lelo bakoma ba bras droit ya Sani Ouattara, alors ba memi gouvernement na bango kitoko. Eloko oyo nga na kosepela lisusu, na sepelaka na gouvernement na bango pona Air Côte d'Ivoire. Ba avion baza kosakana te, aéroport na bango tango za kotala, na ba satellite, na ba bis, otali ba avion bazo sakana te na kosomba ba bwinga. Baza na collaboration na Air France, mais Air France ye azoka kaka 20% ou bien 10%. Donc baza batu moko bakomi penza mosika na makambo etali concurrence ya ba avion. Baza kobongisa mboka penza kitoko. Ata biso tokanisaka ke badonkaka biso na musique, to eza bongo, to leki bango na musique. Mais to bosana te, musique o to leki bango, to lelaka nango te, to développaka nango mboka te. Na yebi boko kanisa, boko loba, eske na musique, to développer nango mboka, to bongisa mboka na ndenge nini? Ba diamakutu, to soko ko développer nango te. Oui, boko kanisa bongo. Mais na réalité, na monde yo, musique, oui, et koko développer mboka. Ça c'est vrai, bondima te, et koki ko développer mboka. Na ngambu ya Côte d'Ivoire wana, na Burkina Faso, na kanisa, soko taliba construction, na développement mingi, oye salamaki, na bala 2000 ans, soki botali malamu, ezalaki développer
na lobi bien na ba l'an 2000 et développement na ba construction wana salamaki grâce ya film. Donc théâtre ba film oyo kaka et salamaka na Nigeria oyo salamaka na Côte d'Ivoire. Mais bango lokola bazalaki ne loko mususu et ko bénéficier na mboka na bango te ba film oui mote bénéficiaki yango basalaki construction oyo atie tembe akoki ko renseigner na ye pa mona papa robot lokuta te okoki ko luka même na Google même na YouTube okozwa ba information wana luka moye oyeba na ba ne onga na lobi Burkina Faso soki développaki na nini. Alors yango wana lokola biso toleki bango na musique yango wana pe photo sala to luka moye to développer nango po bango biloko balekeli biso ata balobi te mais bazo développer nango même barando kaka o nga na lingaka bango même barando net na bango baza ko développer baza ko pesa pe misala na sepeli pe barando net na biso pe bakomi ko développer mwa muke ezali kitoko bakomi pe ko teka ba produit biloko ebele eza mabete même bango kuna en tout cas gouvernement na bango wana esali makasi na makambo etali ba vol makambo etali biloko mususu ba construction en tout cas eza Ahmed Bakayoko basali musala kitoko kuna naza ko chola ya biso te bo ya biso kutunga na ibite soki nazala kote nini naza ko chola o ya Congo te ya Congo moyena chola ngweza te parce que bino moko yebi situation eza kuna ya ngwana kutu moyena kota pe eza te to sala kaka so mouton to sauter na sauter bon na soki sina ngai yawa po ezalaki makambo ya couper décalé ya so mouton ya pam pam so mouton couper décalé boy bien na soki sia botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.